Et j'aimerais vous choquer et choquer la francophonie. Et je veux que tout le monde m'écoute et m'écoute très bien. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset où Dieu nous demande de l'aimer. Et j'aimerais vous choquer et choquer la francophonie. Et je veux que tout le monde m'écoute et m'écoute très bien. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset où Dieu nous demande de l'aimer. Bon, prophète Tatou, je pense en réalité, pour être honnête, que vous n'allez choquer personne dans la francophonie, à part des gens qui n'ont jamais ouvert une Bible de leur vie. Mais vous êtes malgré vous l'exemple en fait de ceux qui prêchent les miracles et les prophéties et en fin de compte qui s'éloignent de la parole de Dieu et qui finissent avec le temps par prêcher complètement n'importe quoi et s'éloigner du message du Christ et de la Bible. Et c'est là qu'on va voir si dans les commentaires les gens sont de bonne foi, s'ils préfèrent soutenir leur papa spirituel, même s'il a tort, ou alors de soutenir la parole de Dieu et le message de Jésus-Christ. Alors, prophète Tatou, vous êtes peut-être habitué effectivement aux foules qui vous applaudissent, peu importe ce que vous dites, mais il y a quand même des gens sérieux qui lisent leur Bible, et oui, c'est vrai. Et du coup, je vais me permettre de vous lire 3 petits passages seulement dans le Nouveau Testament, où il est sujet de l'amour de Dieu, et vous risquez d'être vraiment surpris. Alors, je vous invite, cher prophète, si vous avez une Bible, bien sûr, si vous en avez pas, contactez-moi, je vous en ferai passer une, mais dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 15, il est écrit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Oh, quelle nouvelle! Jésus-Christ ici, notre Seigneur et notre Dieu, nous dit de garder ses commandements pour lui montrer qu'on l'aime. Et chose encore plus étrange, prophète, vous allez un petit peu plus loin au verset 21, il est écrit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Vous voyez, c'est incroyable de lire le Nouveau Testament. Enfin, Jacques, chapitre 1 au verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Donc effectivement, on doit supporter la tentation pour prouver au Seigneur que l'on aime. Et oui, cher prophète Tatou, aimer Dieu avant tout, c'est pas seulement le dire, c'est surtout le prouver, mettre ça dans ses actions au quotidien, garder sa parole, la lire et l'appliquer tout simplement. Donc je vous conseille de lire la Bible, vous verrez, ça peut vraiment vous être utile. C'est pour ça, mes frères et sœurs, faites bien attention aux enseignements de ces soi-disant prophètes, apôtres et hommes de Dieu. Car regardez comme aujourd'hui, quand on regarde dans la parole de Dieu, qui est une parole qui ne changera jamais, on voit bien que leurs enseignements, ils viennent pas d'ici. Soyez tous bénis par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pasteur Musuna Monia wa tatu. Tala bokanga tatu, bokanga ye na biloba na ye. Joël Francis. Joël Francis. Atika kokosa na makambo nzambe. Oh. Alobi makambo kwa wana zoboya ku attaquer. Nasa prophète. Ah. Oui, alors on en na lobby nzamba alobaka kotinda ba prophète mais ba prophète ya ba intelligence artificielle te alobaka kotinda ba sakoli aso na boy na nga na boy. Il prend le courage ya koloba l'image est là bato bala na nga na ndako tindela nga vidéo place aux ali. Il a le courage de dire que a lancé défi na monde francophone na ba chrétien tout na Nouveau Testament mobimba za sika moko te. Oh, Jésus a sengaki balinga ye. Francis. Tatou. Ah bon? Pino. Mon frère. Nzamba batela monoko na ngai. Toza lundi 14h25. Elo mo eko bima wa eko sa mabe frère. Faut éviter ba scandale wana na l'église. Toi avancer papa, toi avancer, toi beta liba côté. Toi avancer. Sans préciser. Champusko Kindomba. Pardon. Eko na ngai. Abeti dalombodi. Alobi église ya dalo eza seule église oyo ebimisi pa président ebimisi rebelle nanga ebimisi pe opposant Martin Fayulu. Mais abosani pe koloba po alobi depuis mokili banda c'est la seule église ezwi expérience komimisa pasteur rebelle nana. Mais depuis que mokili banda nga na mona pasteur pas zoka nzembo ya moto mokili te à part Denis les moto bimisaka pasteur du haut de la chair andima fali pupa. Chonaye. Si vous êtes bêtis à toi, vous doit épargner biso. Vous passé dans Nzambe. Oyebi Francis Tatou. Moko abana biso. Moko abana. Yaza mwana to koko.
na éviter mon gars comme il sa position à lingi mais avec un papa akomi libaku pona église na ba déclaration na ye mingi aza kosala na ebite so azosala ngo pona buzz to azosala ngo parce que aza na maîtrise ya liloba na Nzambe te bato bamosusu bakomi komona ngo badérapage wana akomi nango exprès mwana na yo alobi likambo moko c'est parce que vidéo naza nango susu te j'allais mettre cette vidéo là ba héritier ba raté vidéo sinon nazaki nango awo ya vidéo moko ya moke place azoloba azolancer défi na bato nyonso na monde francophone na ba église a lancé défi na eza nini na Nouveau Testament mobimba eza na esika moko te ba prouver place Yesu azosenga balinga ye. Jésus n'a jamais demandé balinga ye. Il parle pas de l'amour que vous devez m'aimer nulle part ezali ozo approuver yango eza haute sagesse eschatologie nouvelle révélation ou c'est antichrist. Ben, je pense que dans mon salon autour au salaire Nzambe, il nous est arrivé dans la vie, il y a comme ça ma déclaration, hein, à un moment donné, à âge, nabiso, il y a jeunesse, nabiso, et même âge peut-être comme Moutou, en ayant trop cru à yebi mingi, à comprendre la commune, haute opinion, ça peut arriver et entraîner, dans ma déclaration. Les déclarations, ça arrive, hein. Il faut éviter de faire des déclarations et après un jour, il y a la présentation, il y a excuse. Je pense qu'il faut éviter ça. Il faut éviter. Mais je pense que Jésus doit être aimé. Nous devons aimer Jésus. Pourquoi? C'est pour l'aimer et le servir. Hein? C'est pour l'aimer et le servir. Mais je pense que Tatou doit vraiment apprendre à éviter les défis que francophonie m'a défié bino on n'a pas à défier qui que ce soit. C'est de l'immaturité. On est là pour servir Dieu, on n'est pas là pour défier les autres, on n'est pas là pour créer le polémique. Il faut éviter ça dans Moussala Nzambe. Il faut vraiment éviter. Moussala Nzambe ça ressemble douceur, ça ressemble tempérance, ça ressemble humilité et aussi à simplicité. Hein. Notre maître Obisotolani, ça c'est le champion. Il est même lui-même l'humilité. Il n'était pas humble, mais c'était lui. Il est lui-même l'humilité. Il est lui-même la simplicité. Je pense que toi, serviteur naïe, nous devons plutôt ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Donc, sentiment, il y a simplicité, il y a humilité, il y a douceur, il y a pour éviter toujours des choses tapageuses, quoi. Je n'ai personnellement pas eu l'occasion de parler avec lui. Bon, malheureusement, mais si j'ai l'occasion, je vais parler avec lui. Parce que nazo le bango à connaissance de cause, hein. Nazo le bango tout vidéo, on a vraiment pour qu'on arrive à mettre ça. Nazalaki, bana Nzambe bébé baza choqué. Avec tout ce que nous sommes en train de voir dans la société, à un certain moment, bana Nzambe bazo ko choqué. Yemoka facile tatouwa na période moko atomboka ki na babiloko ya MP3, soki MP3. Abande ko mona batu na ba hôtel, tout ça, et amodi batu na ba hôtel. Atangi taki babiloko na asilisi makambo wana. Toyo kolongwa tokomi na makambo ya abimisa mbongo na sac. Abimisi mambongo na sac, asilisi mambongo. Siko tokomi na makambo ya verset moko na Bible te, na Nouveau Testament ezotelemela. Les dérapages. Vous croyez au miracle, mais vous croyez que dans une manifestation du Saint-Esprit, bambongo eko mabatu na bakati ba sac. Vous croyez à ça? Hein? Je ne peux pas limiter Dieu dans ce qu'il est capable de faire. Je ne peux pas limiter Dieu parce que ngamurope na vandel makama miracle no makama Saint-Esprit na fingama ba miracle na sala maripa kankenza magie eza kisi menga na ibi kisi te simba kisi na lata lo na singa na loketo te ba initianga nulle part mo kaka batu musu ba kankenza na ba simba bino kan seza pamba alors yango nga nazaka très réservé so ba accuser mutu et que personnellement naza na conviction te naza pe na preuve te il est difficile pour moi de me prononcer tant que na na conviction en Nzambe te pe na ba preuve te donc mais na ko limiter pe Nzambe te mais il faut s'attendre à tout. Dieu est capable je na continue la liste bambongo te mais je dis simplement que Dieu est capable de tout. Nzamba est capable de miracle, dans modèle moko, il y a quoi étonner. C'est pour cela que, Bible lobby, quand on va saluer un miracle, on n'a jamais vu de choses étranges comme ça. Mais votre silence en tant qu'ancien, nous permet, nous encourager, puis dérapage toujours d'écrire un rôle monene.
na ministère na yo makambo boyo moni yango te tolingi koloba te ke soko moni yango na ministère na yo te seke nzamba ko salela mutu mususu te. Très bien. Mais il y a des choses à encadrer. Kobimisa mbongo te lokola mama talisa chance. Moi aussi je ne limite pas Dieu. Ce que Jésus a zalaki à mesure ko bimisa mbongo na monoko ya mbisi. On ne peut pas limiter Dieu. Ce qui n'a brana masalaki ba ekirei. Alobi ba ekirei bimi. On ne peut pas limiter Dieu. Mais tokoki ko banda ko encourager ba tout baza ba fenia ba sala te parce que so ba une église to bimisa ba Non, non, non. D'abord la Bible dit que Dieu bénira l'ouvrage de tes mains. Donc Zamalingi Moutasala, le travail anobli. Le travail ça monte valeur. Alors Mokambi pasteur oazo encourager batou basalate parce que miracle et oya et qui tire man, je pense que c'est mal connaître Dieu et c'est mal connaître les Écritures. Donc il faut encourager les gens à travailler parce que la bénédiction accompagne le travail. La bénédiction va là où on travaille. La prospérité, le bonheur, le succès, la réussite, c'est le fruit, résultat, il y a travail. Donc celui qui ne travaille pas, c'est un paresseux. Celui qui, Paul dit, celui qui ne travaille tobengani yo na église hein tobengani yo kisa maboko na se tobengani yo calmement ozali sérieux te ozali tout le baka oza moins sérieux et puis tobengani yo calmement ndeko mwana mwasi tobengani ye yo bolandani oke ko kangise soki libanda bokende kosamba awa tobengani yo église tala elongi na ye monde entier soki bomoni ye asala makambo na ye mena kombo walesa te ça va bima libanda kende zwa bible na yo mwana mwasi landa ye sécurité boyede bango libanda chibimu muchande beaucoup de pasteurs babeli ba sida babeli ba cirrhose de foie babeli ba cancer pasteur ya lelo bakomi nini bapasteur makiona pourquoi parce que tant le docteur a yebi soki ozokufa dans 4 mois la science peut te dire que tu peux mourir dans 4 mois bayebi date ete balobi dans 4 mois basali nyonso epoussé trop cancer et développé un exemple motu mpe kobanda okoma bilobela en tout cas na ozala na bino lisusu te mais la prophétie te aopréparé opinion ayebi ke azokufa ozo comprendre nga il y a deux musiciens bakufa na sida awa mais bato baloba o poison deux musiciens chrétiens minene bakufaka awa na sida mais bato bayebi ke ezali poison deux musiciens chrétiens ya minene bakufa na sida oza na document na bango mais eza na ngalema te soki oke na ngalema osenga archive wape bato so batali bamisien minene bakufa na ngalema bakufa na sida ok vos propos vous engagent atali te babalide après moi ça ekufa après moi ok merci mais olobi du point de vue scientifique bayebi so kokufa na 4 omela bantiviro antirétroviro yo ebongo jésus va mekiri badoktere bayoso monino ekomi awa osala ta mosusi mo te poison bakoboma ngai babomi ngai babomi osalima makila miso mpe se poli parce que oza na bamélange ya biloko ebele se ekufa parce qu'il n'y a pas un homme plus intelligent que des pasteurs première catégorie ya bamankioniste ezali moto oyo aza maladie moko incurable nga na église anga nazali na mwana moko azali na cirrhose de foie oyokinga mais akufi bato bayebi te akufi na cirrhose de foie nga mwana yebike mwana akufi na cirrhose de foie nga na mwana mosu akufa na bakisi ye mwa akekozwa bamene basengi aboma moto boye akoki te bozwanga moko aye koyebisanga na dernière minute amatina et après là bon namoni kasi ake donc il y a cette partie manquiona scientifique et scientifiquement parlant la personne sait que je vais mourir dans le manquiona scientifique voilà le manquiona scientifique et spirituel ya mwana aza mutakala me azananu aoya masolo tuna sa légende te légende spirituelle en église à Bounene, à Bilongo tout, mais à légende. Et pasteur Sonic Afout, à légende. Oui.
Par rapport à Nini Naza légende. Naza légende. Oui. Pasteur Walesa. Ah, bon, soki nani tunasi koto akomi pembeni mais asali na leloko te. Walesa eloko te. Ah. Walesa za mtu ya makambu aye. Adulte osali kam na ngana pekisa ye adulte. Muto yebi mabena malamu yebi ke na butu balobaka bonsoir na tongo balobaka bonjour. Osala posa motema na ye. Moi je akendaka sombi bandi hygiénique chaque mois. Osala posa motema na ye na pekisa ye. Mboka nini ti lelo miliki emelamaka te bato bakolikoli ngana komona linzanza miliki na eumeli linzanza miliki na ye komona ngo loka mutu adekuvi mapata sika nakoli ami somoninga na ngindi na 20 000 francs natindi miliki ya liboki ya 200 mpona so ase miliki ya 200 dekopo ngazala na posa ekanga te bomwana nde pembe bomwana nde pembe shikito yeyo mapenda dekopa minene miliki ya 200 botala ete soso comprendre unazolobela yo wana miliki ya bona melaka so opesi mwana miniti ya kotanga diareba ebandi po eza kobebiseli yo nde soki nini naoloba na yo metala ngola 28 ya guerre me bazokabela kongo miliki biso pays ya peti lelo miliki kaka bana mingi bakola bazala na miliki te oyoki elenge ya Congo